bon ba difficulté ezalaki kaka au moins sero wana tozaki bana mike soki kaka bozana baninga bozo sakana ndeti kunya ba je moko yo yebi ke ozana ba limite faut sala na limite ya yo zaleli moko kaseka mekeka kofinga yo donc okolela okotungisa ma voix même na famille moko donc ezalaki loka point faible. Comment comprendre que ils ont battu sur la monaka mais ngai na monaka est-ce que moment na gérer l'ondé yango ya des fois mona baninga pe babimi bakei yo utikali isolé utikali na ba solitude na stopaki koza diplômé vie ba difficulté zala makasi biso toza ko lungwa changu kokendo kotanga na Gombe koka histoire na yo obotama omonate biso intégration na biso eza difficile tout le baké toza intégrité na société la société a tous intégré que ça soit ba capacité ba compétence na yo donc boye local boso bazo mona kaka yo azo mona te azaka mutu ndefo bosunga no bo pesa musala mutu a osimbama ekozala le bienvenu a olona na mabele malamu Nzambe o biso to sambelaka da za cirque ya kotika ete na difficulté ya guide. Voilà. Bolungwa wana mutu ba parents pe ba bozweza te pona dieba aveugle moko vo na ko ba dévalide parce que avec la tambola ye moko te. Biso mingi to sa ila cerveau mais bino bo sa ila miso parce que oko mone loko boye et peso mama information ke na lobaki na longola scope mais biso nde même ko tambola na biso na lupangwa ezande cerveau na ngana ebiki ya ba place ke loko boye na zo à gauche na zo à droite. Tu as des difficultés pour nous rejoindre les fils que c'est pas facile pour nous. Makambo mususu comme la rabiso na vie to baraté et uti wapi et belé l'autre zomona bakoma baveugle batu mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokole katana mususu lelo bakoma maboma alors et belé pe l'autre zomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre mususu lelo ba maboko e katana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakuna na butu bakotisi pe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie. Désormais chaque jour à partir à 18h bokozwa émission na bino réalité ya vie. Réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu ça rabino FM télévision et la rabino Mwambwasika. Réalité vie eza émission oyo bo banda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakutana na ba vie pour que et puis ça biso maele ba obiso to tikali to ba ndenge nini to ko vanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend R bozolanda biso partout dans le monde. Mbote na bino so balandi ya FM télévision car ndenge na sarabino émission oyo réalité vie eza émission oyo to kitara sur terrain to komara partout place baka ezali pour que tout cela na ba imboka bandeko oyo bazo vivre réalité ya vie pour le moment. Alors les lots za bongo na commune ya Masina précisément na quartier 3 pa yo to tala ndeko andaki mission comme bomesano abengaki alors tous obligé photo qui t'a verrier pour que tout cela ndeko to ba bengeli biso nini. Alors, merci na bandeko nyonso o boza ko s'abonner na chaîne na biso FM télévision. Merci na ba commentaire na bino na ba j'aime na bino. La seule moyen pour na ko aider chaîne na bino émission en réalité à vie, ils ont aimer, partager, peut commenter et faire biso bien makasi. Bandeko pe bozo benga biso en privé en tout cas merci beaucoup mais commentaire et ça rappelle bien makasi. Merci na pasteur Jacques Kafwa bandeko naza ko annoncer bino. Pasteur Jacques Kafwa, en tout cas, Nzamba Saki, grâce à toucher Mouté Manae. Dernièrement, tu as reçu une image de Kitaki et maman ou Azaraki na Yolo. Il y a un handicap ou à Tongaranae, mais Azaraki na difficulté, il y a machine à coudre. Alors, Pasteur Jacques Kafwa, na Mouté Maman Azaranango, quand même, à Sungi, tu sombeli maman, machine. Donc, lobby, je crois, bon, image, tu as une les machines lobby. En tout cas, merci à Pasteur Jacques Kafwa pour le geste et au sali. Merci Penan Zambé à Pambola. En tout cas, bandeko batikali soki to ça geste boye. Vous avez malin mingi le Pasteur Jacques Kafwa. En tout cas, merci beaucoup. Na libota mbimba, na pesi bino bambote ebele. Merci na Douglas Ngala, chauffeur à poids lourd depuis France. Merci na Jean-Marie Matoko depuis Belgique. En tout cas, il pas abonné mon nene à FM télévision. Alors, profina Tokota Tokuta Nandeko, Tomeka Rosolana, Toka Soki a Bengel Bissonin. Merci Tolanda. Wow.
C'est bon, tout ça, on a 4 ça. D'accord. Coco, je peux entrer? Oui. Ok, merci. Profina, tout côté on a 4 comme ça, tout Solana, papa Nabiso, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Profina. Merci à l'Andia FM Télévision. Quand on est dans tout le monde, tu écoutes papa, comme ça, tu me reçois papa. Bonjour, papa. Oui, bonjour, même c'est les journalistes. Bonne santé. Santé ça bien, Zamba Bateli à celle qui grâce de mon ami sous les lois. Papa, est-ce que tu as combo nani? Comme nanga papa Fabrice Nzala. Papa Fabrice Nzala. Ok. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, malgré tout, l'embouteillage, tout le monde musique na masina, mais quand même, tu commis. En tout cas, merci beaucoup. Papa Fabrice. Émission est la réalité à vie. Tu as ma solo à vie à bateau. La réalité à bateau, tu as ma vie. Alors, tu as évité. Première question, tu Papa Fabrice, où s'est présenté? Aux anani, au botami wapi, moi biographie nao, et moi mon coussera. Ok, merci. Naza frère Fabrice, le roi Naibisibino. Na botami na Kinshasa, 31 octobre 1990. Ok. Na botami na ba parents, papa Gabriel Lukokisa, na maman Nzuzi, tous décédés. Ok. Naza troisième ya famille, donc botami na famille à 9. Bajimo bana kati. Donc c'est un peu ça. Naza diplômé d'état na Tangi na Institut national pour aveugles na Wileri na Gombe. Ok. Kuna nde na salle d'études na ngai primaire, secondaire ti na ye kozwa diplôme d'état na sali latin philo. Ah ok. Ah merci Papa Fabrice, en tout cas tu as écrit biographie na moi en tout cas félicitations quand même déjà. Na yoki ni biographie na o isalinga bien makasi mais Papa Fabrice tongo to yeba ni misali po okitsa biso awa na masina pom ni lo ni oyo obengeli biso. Bon eloko na bengeli bino c'est parce que eza na ndeko nanga moko alandaki émission apesi nga numéro na bino na contacter bino et na po na yebisa bino ba difficulté ba réalité à vie tozo passer à boye. Comme ça, na moni bino pe, nzamba sali grâce bokiti, boye na esiko en tout cas na pesi bino tout d'abord merci. Ah ok. Merci Papa Fabrice Tonito, Papa Fabrice Tomonio na Cannes. En plus Tomoni, tu habité nous autres tambola simba tu habité pour mes amis. Bon, problème est que naza aveugle a qui c'est cité nanga na loba na botami nango bongo. Na botami bongo ti lelo tozali naza nanga na itawana na vivre ka nde bongo na vivre ka bongo na botami aveugle. Ok, bon merci baladi ya FM télévision na sito so na Papa Fabrice Malembe titre kota na beat to na mama ele kamuna biso oyo to eli awa ya réalité à vie. Papa Fabrice mikanga ko yebisa biso relater biso mon histoire. Donc, tu peux se pénatrer, relater sur l'histoire, au botamaki nini, au coli nini, au passé à moment, il y a vu dans le commune à âge aux ada papa tout le monde, tu habiter, mais quand on relater l'histoire. En plus, question moi na bosse ngo tout non avant tout côté na histoire. Papa plus tout le monde n'a quoi, tu habiter, aux a marié, aux a père des enfants ou comment? Oui, naza marié. Naza père de 2 enfants moko qui quitté natikali na moko aza déjà na 7 ans. Naza pe lisusu na responsabilité ya famille ndenge bokuti na ndako aboye eza toit parental. Donc ba parents ba kufaki batiki ngai nde natikali na charge ya ba leki o baza na sima na famille onga nazo construire. À place tout ça. Place tozali aboye. OK. Mais pour na historique nanga na botami le rôle mutu nyonso. Voilà. Na botami vraiment na loba hormis cécité na botami normal na tungisa presque te na loba dans le roi mutu nyonso. Na zalaki nanga normal après na komi na âge scolaire na koti classe na bande classe na silisi et ko arriver pe que faut na zala pe na aide pembeni na zwaki pe musuni na ngai pembeni toza na ye. Donc tozo passer vie ensemble. Donc papa vous dire tout qui est normal malin. Donc au botama aveugle. Colino normal
otungisa no pété que no ba keno ba hôpital boni yebisa biso te hôpital pour na luka solution pour na mwana neka bota mimi soezo mona te ba luka na ba kene peut-être opération peut-être ba wana de sala et sala manango wa mwana nyoso ka bela ka pasaka nazalaki vraiment pena lo ba intégrer na société voire même na quartier ou na famille tozalaka na biso quand même intégrer mais vu que toyo kotanga to silisi mais réalité toyo kuta nango mususu liboso yango nde pesi passe c'est to benga bino comme ça to comme na point wana biso pour ça chose non tout mais quand on relater biso papa Fabrice tango botamaki botami droit moi na botamaki maman bien papa ba parents ba yi ba ndeni ki vous avec na moment nini selon histoire bon selon histoire ezaka tellement na botama bongo tant que comme moi 1 mois 2 mois ou 2 semaines moi na ndenge zala keo ba kotisi mwinda na ndako alanda lumière ba tipese loko boyo zwa ngai nazako sa mouvement na te nde ba yaki ko constater ngoke c'est que ala na déficit ya vision tokenda ba Saint Joseph papa pe tellement zako sala c'est on n'est pas basango na Sainte-Anne na Gombe alako sala kuna bon bapesa ba bon tokenda tomeka mais balobi ke non moyen ezate kao ya zanango traitement ezate faut à vivre kaka bongo wana tozo wana na kibo bébé na ngai na mwana ni ba parents pe ba tiki kaka chose akite balobi lokola pe école ezali ba komisi ngai na tangi après ba commission école au bandi classe na bandi classe biso totanga ni chrétien na biso braille voilà totanga kaya kosimba na misapi ozotanga wana oyeba mais sinon pona ba cours totanga na ba valide ndenge moko biso nyonso tokomaka papa ndenge moko pe a sauf les chrétiens les autres différencier biso biso totanga ngo na misapi bino bomona na misu mais kozwa leçon la définition de l'histoire yango kaka o ba français o bino boloba yango kaka biso toloba. Donc, tu as des sentiments, tu as des désirs, tu as des citoyens à part entière et non entièrement à part. Ok. Donc, oui. Papa Fabrice, ça bisonano. Tant au bandi classe, coach sur la classe, la difficulté nous a dit non, tant au cola, na mili na yo, classe au vandaki, moi qui a au cola mais, à mon raté, à mon raté. La difficulté nous avez courir nango. Bon, la difficulté c'est là qui kaka au moins c'est wana tozaki ba mike soki kaka bo bozana baninga bozo sakana ndete ko ya ba je moko yo yebi ke ozana ba limite faut sala na limite ya yo zaleli moko ka seka meke ka ko finga yo donc okolela okotungisa ma voix même na famille moko donc ezaki le point faible. Donc on va toucher ka ba otala te ke o côté positivité na ezali côté za maka ba lukaka ka côté oza faible ndesi kana nde ba toucha kaka pe aza ko toucher alors ezali ko choquer mingi ezali ko choquer penza yango ya des fois mona baninga pe ba bimi ba keiyo utikali isolé utikali na ba solitude ba donc eloko vraiment ezali ko choquer ko déranger un peu yango wana. OK tango okoboko la aujourd'hui molonga na âge. Bon, nga depuis na molonga na loba ça fait 8 ans, 8 ou 9 années yango pour moi na biso boso déjà à 8e année na e. C'est total depuis to balana ki na loba ça fait 9 ans on doit vivre ensemble. Donc maman vous en place moko. Maman tozala na. Bonne place moko. Bon, en tout cas, merci beaucoup Balandia FM Télévision, Sabino, émission Oisa Réalité à vie. La réalité à vie, c'est émission Oyo, Tobetara, la réalité nous sommes la vie. Alors, les autres, ça, na papa Fabrice, Solana, par rapport à l'émission Nézo Kendele. En tout cas, merci à nous, sommes Baïbozo Landa, Baïbozo commenter. Merci vraiment. Fabrice, Naïba, tant que vous êtes na maman, est-ce que c'est facile pour accepter? Pour tout le monde a tout le monde a biso bon battu sous oyo baza bazomona au monde a peu un problème à bolingo à quoi ta bolingate pe aboti pété pour basi balinga répéter mais papa Fabrice Tokutio quand même tout le monde moi na azali na soleil pe na maman
kutu numéro na ya WhatsApp eza na photo ya maman to moni pe maman a mbi biso en tout cas ça va vraiment to milimo ba jina biso donc toza à l'aise to éviter rencontre na bino za ki ndeni betano le solo bon rencontre na biso ya biso nano boye to étape pona ponga naza na mariage na ba mix na bala ndeko nanga aveugle te na bala ki valide pona loba ke sikanga na ba limite yende akoya très bien ko sunga très bien mais ezaka facile te pona biso pona ozelo ko ana eza facile te pe biso moko pe nanu tozalaka pe na mwa ba kobanga oza mwa frustré oza na mwa ba kobanga mo boye esalaka mais soko okuta na mwasi oyo ayebi liloba nzambe soko okuta na mwasi oyo ayebi nzambe ekosalama nango ekoleka nango vraiment un peu bien ngai na abordaye mwasi na nga moko oh c'est vrai na abordaye nga moko ke non na sepeli boye na yebisi ye ye pe ahésitaki te kondima te oza mobali lokola mibali nyonso pourquoi pas et nazwaki mwana na ya liboso eza te ko azalaki déjà fille mère oboye non mwana na ya liboso aforme na ngai très bien donc toza ensemble nde tozobunda vie yango nde tozoluka kaka papa Fabrice mais bon toluli te to balula mwasa motu te mais mwasi naza kitoko msubwe baponelaki yo te te merci bon mwasi na ngai naloba tout d'abord aza pe mwasi oyo autaki musika te autaki musika te na sens nini ntango nasilisaki baétude nakendaki sikoyo kotangisa nazalaki kopesa cours kote nazalaki kopesa cours nde ye mpe azalaki mpe parmi baélève na biso ngai azalaki na niveau primaire ye azalaki daa na secondaire nde wana lokwa déjà toyebanaka déjà moto déjà tomesana tovanda na biso ye déjà ayebi biso mabe na malamu na biso yango wana esalamelaki ngai un peu facile. Ok. En tout cas merci beaucoup, merci maman Kombo. Maman Maria Mapanza. Maman Maria, en tout cas merci beaucoup. Nde wana tobota mwana ngai na toche Fabrice Faria. Faria liboso eza ya Fabrice Ria wana ya suka eza ya Maria nde tozwi nous avons un préfixe et un suffixe. Voilà. Tu sais, tu peux dire Faria. Ok, merci beaucoup, papa Fabrice. Vous allez tout faire moi parenthèse, ok. Tout ça, on a les secondes d'abissou. Alors, tant au bandi classe, aussi si diplôme, aussi diplôme, après que université, tout, au stopa car dans un diplômé. Bon, na stopa qui cause a diplômé vie, ba difficultés zala makasi. Biso to zako lungwa changu, ko kendo kotanga na Gombe. Et des fois, on a des difficultés à guide. Voilà. Olungwa wana mutu ba parents pe ba bozueza te pona dieba aveugle moko vo na ko ba dévalide parce que avec la tambola ye moko te. Et c'est quand yo biya ye moko ya faut boza la double. Donc c'est quand yo dépenser 10 000 ye c'est quand yo dépenser 20 000. Très bien. Donc ça coûtait vraiment et pas ba boti. Donc on a bunda ki kaka pe soena. D'ailleurs tout même diplôme d'état nanga na zwaki ngo kuna na institut na bisote na yiko ça l'intégration koto pour ba moyens za ki souté. Papa wazako kokali souté, maman ba kokali souté kotanga bino bo faut somba ba papier, faut transport ya chaque jour. Donc kokaki li souté. Ba classe nanga ya suka ba 5 6e na yo sala ngo koto ne na bundaki na zwaka ne fils que diplôme d'état pour repesa nga accès na makamu misusu. Après na eu diplôme d'état et sili bon vie biso intégration na biso eza difficile tout ba que toza intégrité na société na société a toza intégrité que ça soit ba capacité ba compétence na yo donc ba ye local boso bazo mona kaka yo azo mona te azaka mutu nde fo bo sunga e no bo pesa musala. Très bien. Donc yango wana ta na sala ki na bité possibilité ezali ke na ezaka te ke bito ke ndeka ko kemande ba emploi biso pe to koki ko créer na yaki ko sala ba formation mususu ezalaki na sala formation ya élevage. OK. Na sala formation ya élevage na bingana ko créer même pas na biso na simakuna na sala formation na bandaye ko na yebi ko sala élevage ya ba lapin na yebi ko sala élevage ya mabata ya ba soso donc na yebi ko sala biloko wana na sala ngo pe na yebi vraiment biloko wana nyonso vraiment très très bien. OK.
Merci beaucoup, Papa Fabrice. En tout cas, tout ce Koba, l'émission de FM Télévision, quand on est Sarabino, où il y a émission Réalité, il y a vie. Alors, Papa Fabrice, question na tuna bandeko o mususu bandeko mususu tozomona lelo omona akomine kuluna bandeko mususu mona komi maître aokala bato na point ya kosenga bambongo eteke donc maître donc na makasi nyonso atangi même pas classe même primaire atangi te mais azomona aza pe makolo mibale maboko mibale alors eza pe na bandeko mususu na minute oyo na moment oyo bakweli baku emso abotamaki normal azali komona mais âge moko boye azomona lisusu te alors ntango visu ekufi ya libongo ngai navana na ngai na kosasu eloko te navana na ngai na ndaku nadepandaka epa baparent mpe mpa bandeko na ngai balesa ngai basaka nini ndeko momonika bi ya ngai namoni ndeti nakoka su vi te donc ve suki nango donc namiboma na ngai kaka mpo ngai nazala komona mais yo quand même koyoka histoire na yo obotama omona te mais otangi classe mpe ostope te okesa susu na baformation mosusu yebisanga bandeko bazolanda wana conseil nokopesa bango. Bon, conseil na kopesa na bandeko ya modèle wana ke ba créer. Très bien. Mutu normalement faut zalaka un esprit de créativité. Ce qu'on créer, on peut s'en sortir na yo pe. On peut s'en sortir au lieu que aussi ma machette, au lieu que o que ne ko brutalisera batu, au lieu que o zwaka ba mbongo moko to lo ba impropre. Le mieux serait au créer. Pour au moins ba biso yo boye to za na difficulté mais ozo raisonner malgré ba moyens ezo pesa maté mais ozo luka ozo faire réfléchir ka mutu nini osala pour omega ko s'en sortir. En tout cas yongana bandeko na ngawana l'état zali nzamba zali to banga soko banga nzambe te banga l'état pour l'état kangara dans l'immédiat soko banga l'état te banga nzambe. Oza chrétien? Naza chrétien biso to évoluer kana ministère ya ministère na biso ya croix seulement sans calcul. Très bien. To ndimaka kaka donc za ne likia ke e ko makaka. Na obeta nga calcul te ko ya ndenge nini ko sala ndenge nini te. Yo ndimaka ke lobby ko zala bien. Yo nzalaka na ndimaka lobby ko bonga. Yo ndimaka ke lobby e ko lega lelo. Komi tuna te ko ngai na mona ka te na ko bonga ndenge nini nga na tambola ka te te yo ndimaka ke panza meza possible. Ya wana ne ministère na biso to za. Ok, merci beaucoup Papa Fabrice. Alors Ibsa biso ba difficulté nini oyo ozo traverser na un moment oyo. Bon, en tout cas ça na cœur ouvert. Difficulté oyo naza nango na moment oyo, webi ne na loba ke biso intégration na biso eza facile. Poto monyo oza na mwasi na ndako na mwana mère lobike ndako oyo place toza eza ndako ba parents ne bakufa batika yo awa. Alors bo vivre ndenge. Bon, tozalaki ko vivre na ndenge na lobi ke nazala ko sala élevage ya banini wana ba lapin. Ah donc obandaki déjà. Na bandaka ko sala ngo. OK. Nazalaki ko sala ezala ko permettre biso tozako ke teka ba lapin na abattoir. Webi lapin abotaka après 3 mois, après plutôt 33 jours. Lapin aroko lapine ako pesa même 8 9 l'apéro. Na c'est gestation moko et ko bimisa nombre wana ezaki facile pour lapin aliaka nyonso presque aliaka matiti azolia ba graine ezaki facile tant tozo sala bongo mona pe par mois mona boko longola pe moi 5 6 boteki moi 50 moi $100 ezo sunga bino mais depuis 2020 tant confinement yaki. En tout cas, ndenge Gombe kangamaki pour ba restaurant mingi to ko fournir na Gombe. Mon restaurant ba bengi ozana combien oye nango boteki bokotisi. Tant ba kangaki to comme une difficulté na koyaki. OK. Na koyaki en tout cas ko vivre yanga na mwasi na bana bo e komaki vraiment la difficulté. Yangwana lelo vraiment na loba pour l'instant ko vivre na biso eza presque na loba kana bo monde. Ceux qui bobimi bandeko baza ke baza na cœur ouvert ba ezida kabino ba edebino comme ça bozui quelque chose à mettre sous la dent sinon te toza na difficulté makasi toza na difficulté pour nous ozwa fils que ya kolia c'est pas facile pour nous c'est facile en tout cas ngai eloko no luka eza kaka que ceux qui na zongeli même ni na ngawana olie d'aller quémander par-ci par-là. Le mieux serait
na sala musala na nga wana po esika espace ezali na salaka na ba clapier ndako ya ba lapin bavandaka babengaka ba clapier c'est na sali clapier na zui na zane fils que na 5 lapins ou lapines 4 lapines donc bango faut zala na 4 femelles pour na mâle moko. OK. Donc dans un mois okoki peut atteindre 40. Ce que pour comme na maturité peut-être dans 3 4 5 mois na comme na maturité bokoki koteka. C'est oteki en tout cas VIP koki ko banda même mabata na yebi ba canard ba na yebi ko sala ngo na zwa pena formation nango mais toza quand même limité na moment boy na moment toza limité donc soki mutu mo ya mutu ya malamu ndenge azolanda émission boy na FM télévision soki mutu mo abi ke no théâtre ngai nzamba toucher mutema na na sunga papa Fabrice donc asungonde na asunga na musala onga na yebi po oyebi nazana mwasi yebi pe basi mbongo seke zate bolingo pe zate faut na été en tout cas ouais ko sauver pas couple langa eza bien moi na nga pe aza tangaka fa tanga tout moni atanga atangaka za dia na 3e primaire. OK atanga na yebi na Congo biso gratuité zali mais ye atangaka na privé na mi pesa objectif ici ko nga na comité nga salite moi na nga sala en tout cas je me bats comme un petit sorcier pour na ye na bundaka vraiment azotanga afutaka na rolo ba 350 000 francs na année moko kona école atanga kaza na privé ya catholique donc azawana aza bien azotanga 350 000 francs par année surtout convertir en dollars et ça une affaire à 150 dollars $150 et bah $150 par année en tout cas ça va quand même. Alors papa nani Fabrice nazo ngano moi muke question par curiosité hilingai oui singa ke ndebo bimaka bongo ovifraka na mais quand on expliquer bandeko bien na lingala ovivande ndebo bimaka bon ndenge to bimaka boye ezana bandeko misusu très bien oyo babenga biso mais eza ya eloko malunga te voilà eloko vraiment ya malunga te eza na ndeko muso abenga bino alobi ke ngai bolekaka jour boye na ndopesa bino par exemple 1000 francs ou 2000 ou 500 francs donc yango kaka nde esalaka biso to vivre nango ezalaka yango wana benga yango eza bomone quoi eza nini moko ya batuka ya bonne foi voilà alobi ke mwa muzinda mbonga naza nango yo yakaka nga na ndopesaka yo okokende mpe bomona 20 000 30 000 bene batransport na biso na Kinshasa longola yaka nango donc ekokaka te soki siko ozwi bongo oyenda kwa ogirango ti jour ya rendez-vous mosusu ekokoka donc faut faire réfléchir vraiment la tête en grande vitesse. Non. Donc c'est dommage, c'est déplorable. On a la réalité et la vraie. Toujours vivre. En tout cas, merci beaucoup Balandi FM télévision, tout le monde qui est nabiso presque à la fin, il y a une émission nabiso. Alors côté la ndeko Fabrice, azan ndeko le rôle nabiso nyon sondé tout ça, donc alors on a droit à revivre le rôle mutu nyon sondé à revivre, mais sauf que yende nzambe na bolingo na ye na ndenge sala mamu na ye à permettre te que ye amona mais quand même il faut azala mutu na société quand même aza utile na société. En tout cas pesa no message moi moto azana cœur un peu sensible moto azana mutema malamu moto azana bonne foi moto azana posane na ba ka sauver foyer na ngai tout d'abord na kosenga na ye a aider ngai na zongela musala na ngai élevage na osala on azai ko sala avant confinement au lieu na continuer aka kotambolaka ce qui vraiment moto ana monani a aider ngai lupango na vandi eza lupango ya famille batike la biso po toze belé quand même to vanda kana bandeko ngola pe na zana baleki muso ya mibali pe baidaka nga quand même na makambo mike mais nga moko na mutunga nde na pesa ka orientation bo sala boy nde to sala ngo en tout cas boy denga na quelque chose na zongela musala na nga wana po fona banda na ba clapier na somba ba nini po biloko na nyonso tellement temps leki ekufaki na sombi ba lapin na bandeli na bandela ni na nga élevage na ngai en tout cas muto a osimbama ekozala le bienvenu
aolona na mabele malamu nzambe oyo biso tosambelaka eza sirke ya kotika ete mpe lokola naza na ministère oyo nde nalobaki ke ya croix seulement nazo kokroire ke ezoya d'ici là bakorapele ngai mpe moto wana mpe nzambe ozanga te arécompense ye. Ok, papa Fabrice, en tout cas, comme nous sommes dans la émission, bon, aux FM télévision, tu aussi ça a beauté. Papa Fabrice, n'engena loba, au Giranda kunene. L'éducation moi na, au Giranda maison nene. Qu'est-ce que nous n'engena tout nos malgré tout comme dans la sous quand même. On les aura question est bandeli, mais quand même, na tout na rapport et matinga ya, 5 ans na tout na. Tant au poussani, au comme na maturité. Comment comprendre que ils ont battu sur mon aka mais ngai na mon raté est-ce que moment na gérer yondé bon et lo wana na yebi ke ezalaka pasi et pas bo ba yende sima biso to botami boye na lo baka na zamona na nga onka normal na trouva na nga normal bon eza en plus pe lo kola tuzayeba ki nzela nzambe donc idaki nga makasi idaki nga makasi nazalaki vraiment une intégration moko ya moi bien nde elekaki nango malamu c'est que ba parents bazali da ko préparer yo moralement titon sokola mingi naloba préparation et okoma makasi eza ntongo tokei siko na baekole ok namoni ke nazanga mote toze ebele eza nango normal donc ok pour la question pour la ndako gérara ok pour tout le monde on a bien éduqué après ça a collé serré na trop alingio mingi na habité au gérara bon bon nakoko loba nanu to eba ke cécité ezakaka ndenge yo okangi misu tango okangi misu omona so elote yango wana nde na moment na yo okangi misu komi aveugle elakisi te ke mutu na yo esa te elakisi te ke oza suna baposa te elakisi te ke oyeba su mabe na malamu te mingi mutu na biso esalaka tozalaka ngai même temps naza otanga bazabenganga la tête ordinateur biso mingi tosalela cerveau mais bino bosalela misu parce que okomona eloko boye epeso mama information ke nalobaki nalongola scope oyo mais biso nde même kotambola na biso na lupango awa eza nde cerveau na ngai nayebi ke ya baplace eloko boye nazo à gauche nazo à droite nakende boye eza foyer na ngai nayebi eza baprincipe peut-être nayebi ke donc ngai par exemple 20 heures soit 5 heures koti naza le dernier akokanga porte alors bino nyonso nakomasire kingandi ya koti ya koti kingandi ya koti ya koti mwana nayebi ke ntongo etani aye na badevoir akona minute oyo tozali kosala mpe devoir na ye aoya na devoir aotangelo papa atala bakomi boye natia réponse nini papa bakomi boye natia réponse nini en tout cas kota kogérer nakolobaka yo mpe question nakoyebi soki ayokangaka miso ata 30 minutes soki ogérer ou pas soki ogérer seke ndenge ogérer seke ndenge nga mpe na gérer alanga très bien en tout cas merci beaucoup papa Fabrice na ba réponse na yo en tout cas to CP l'émission oh ils ont beaucoup mais ils ont tellement qui tourne makasi merci na ndenge oyambi biso encore nanda ko nabi ke oza première fois mais la dernière fois te to yaka kaka oza chaîne na bino émission na bino ya réalité à vie en tout cas merci balandi ya FM télévision to comme nous na suka alors bande kuna osenga na bino ba suggestion na bino ba remarque na bino ba commentaire na bino makambo mususu comme la biso na vie to yebaka te euti wapi ebele lo tozomona bakoma baveugle bato mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokolo katana misusu lelo bakoma maboma alors ebele pe lo tozomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre misusu lelo ba maboko katana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakulu na butu bakotisi pe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais chaque jour à partir à 18h bokozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu Sarabino FM télévision et la Rabino Marambasika réalité à vie eza émission oyo bokobanda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakutana na ba vie pour que et pe sa biso mayele ba obiso to tikali toyi ba ndenge nini to